aboma ya salani. Baboma leki na ngwa da FARDC. Ba prisonnier de guerre baboma bango te. OK. Bango ntango bakoti na Goma, petrole na bamasane bazwaki moyen ya kobima te. Bakanga bango baboma bango abu porta na ebisaka Willy Ngoma. Makili ya ndeko nango kofuta. Loba kaka yo ozala libanga. Mais soko oza na mai na makili na nzoto tôt ou tard okokita. En na ngai contre ba M23 AFC bar soki nini wana en na ngeza baboma leki na oh petit frère na ngai. Solo kola mbwa ya bokechu. Renyango zolo bana ya Belgique wana ni. Salemaki ya bangala na bangala. José Makila yebisi bandeko ne bangala ke boya na kati ya makambo ya Sauver le Congo Kabila akosoutenir ngana koma mokonzi ya mboka. Ozolanda. Mais soki bazalaki baluba mutu basalaki yango. Elinga koma tribalisme. Mais awa yake negi réunion ya bangala na ba José Makila bango na bango. Renseigne toi loza mungala ya msusu balongolo na kati ya bangala kende kotuna. Makambo na zebisa yo. Toza kubna rebel mo quand même baneta kotambola ne pas na mbolo kwa viawa soki 30 ans bakatela ki nazo sepela atikala ka kuna kuvela ta kuna Roger Lumbala abana ko voyager ataki rebel atako voyager na wa tali makenga banena banena boya na France azo tambola partout bongo yo nanga banoke na guerre rebel ya propre yo somona rebel azokita na jeep rebel azomela cigare rebel alati costume rebel kati na bourgeoisie. Kati na bourgeoisie. Bandumba nyonso tu ya Goma eza ya nanga. Maison Awatoza chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto neyebi te yaka tokiti na metro chateau rouge ya Kayau Kayau awa ozomona okimbondo olalalala na Paris jela na oyeba asaka omoni ndaza bo asaka so bila metro biso batalinga koleba nini tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka soni na place tokoti aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyokaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka na tâche. Tozolobela makambo ba tampon ba maman ba bébé belé, ba maman bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na ye pona kolongola ba tampon ba maman, ba nduki ya ba maman oyo baza na besoin osala taille pona kokita mabunu. Ba maman oyo baza na besoin ya kosala ba forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Non non yozomona te eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension elingi soko omoni ekoki kosuki wana sino kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga ye na Lesi yeyo azobongisa loposo apoli toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza boya te nango Nicole Malonga. Mesdames et messieurs, fidèles internautes, bonjour ou bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous regardez cette émission Focus Investigation. Focus Investigation, votre émission d'actualité, je reçois pour vous Papy Volcan, acteur politique, combattant de la diaspora, avec qui on va en parler, on va décortiquer l'actualité qui est sur la toile. Merci pour votre attention particulière, mesdames et messieurs, fidèles internautes. Merci parce que
La réalisation de cette émission est assurée par Michel Kombe Aigle, Aigle Royal. Merci à toute l'équipe de Congo Révolution. Merci Joe Matop et Double Maître. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Luki Passport, Ngobimsa Passport, nous n'avons Yamouké et puis Nadire Yamouké. Contactez nga na otio na contact na Luki Passport et merci au niveau qui est Bruxelles, Paris Bruxelles, covoiturage où ils ont des conditions moins confortables chez Luki Passport. Merci Patience Mukendi de Longjambe, éclairage public à Paris, je te salue affectueusement. Et puis l'artiste musicien Inosbi se produira le 31 octobre à Arena Grand Paris. Billetterie et au fond, on a déjà lobby vendredi à 10h. Vendredi, le 27 février, billetterie pour le concert à Inosbi, le 31 octobre à Arena Grand Paris. Et au fond, on a lobby, ça a déjà prévente, on a billet pour avoir accès à concert. Sans pour autant monopoliser la parole, mesdames et messieurs des internautes, je suis bel et bien avec Papi Volcan. Papi Volcan, chef coutumier, bonjour. Bonjour, Bakali Mwana Roi. Bonne santé. Santé zanga no moninga na plateau no. Oyo mukila oyo ezala mukila ngombe to ezala nini? Eza mukila nkoi. O mukila nkoi? Nazo na wida na bene. Ezo signifier nini? Ezo signifier te, il faut bayo za la initiate. Mais eza symbolique, hein? Nga mona ebitina na simba o. Mututu pe ko simba ngote. Soko simba ngo soko za initiate o simba ondeni. Neti nde na abwe na ko toucha tango te. So mtasali mtu makasa simba neza par na e. Nga eza par na te na ko peso simba yango na soko simbi. Eza par. Ezo toucher téléphone nga ba. Simba tera neve no batuna na David Mombela bimbe ba poche nezo ovimba ni za katesa mbongo te. Akasiya ko tshalo bogo zo mbongo za na poche. Non mais o tshalo bogo na poche mukolo eza mal poli. Baye mo bimisa. Mais ndeko pesi nga de abo eza lokola pouvoir na kokai pe osimbelo mwenge salama te. Nga na ko boya muta simba ngote. Mutu nyonso to ya simba na ye. Mais soko za initiate o ebitina na ngote. Na beno ndo sani. Avana na bene na kena vacances na bene. Mais ozo eloko na l'état congolais. Na vanda na Lagos, na vanda na bene. Na voyagera pe na bene. OK. Bon, to sola ngo mingi te to sola masolo ya. Teta bonganga teta bonkumu. Te bonkumu fo yoza congolais bonkumu fo itapena ninga Congo. Pouvoir ancestral. Kasi yango eza pouvoir. Te we uti Congo te au Bénin, yo a congolais. Immo le prophète ba africain surtout. Na banda ina na Congo la charité bien ordonnée comment. Congo na botama yi wapi na botama na Bénin na botama na Congo. Yo botama na Bénin. Na botama na Bénin te na botama na Congo. Voilà. Kasi la charité bien ordonnée bonkumu na bandaki na Congo na keti zokola tina zoketi na komna na poto. Mais bonkumu oyo simi oyo po leki na émission da pouvoir. Mais écoute na busoyi na matai susu na kanengeza so misi. Kan pe Benega. Ilo on eloko uti nesika na on est à plateau no kale ko célébrer liwa ele ya wilingo mais on moni mokilo ebimi. Tan wilingo mababi akufite. Et otali discours te omoni to kene ba moto kota na actualité mbala moko moni te Corneille nanga sali discours na lobe saki somo. Ah non c'est même pas que non wilingo matozo lela et puis a confirmer liwa pété. En tout cas etie batu na moi embarras de choix tantôt akufi tantôt akufite. Wilingo makufi discours ya nanga na discours ya kala. Ah bon? Mais ça discours ya liwa Wilingo Mate. Wilingo Makofi, il est bel et bien mort. Ndinga lo baka général Chirimwami aye na esse pona kokanga ba photo. Ndinga bana koloba. To uti na to koti na Goma to bomi ba soda congolais bon nyama bon taba bakimi mbangulo wa bampese. So ya kufi bonani. Bomboa. Bon taba, bon nyama, akufi na sens nini? Ndinga ya mabe. Est-ce que Wilingo Makufi nde bazolo ba Wilingo na lobi Wilingo Makufi soka za na bomo ebima lobati. Pourquoi zo lobati? Po ba annonsaka liwana ba mikoli lekaki oyo mona bimi. Bogoyo ga eli susute. Pero lo raza mutu na bangote. Babibi kapinga batu na bangote. Ma confirmer pena ya kufi. Bongo siko to boya source ya bango moko babeka kufi siko yo boy londeni. Ba France 24 ba lobeli yango, TV5 Monde ba lobeli yango, bipai nyeso to ba lobeli yango. RFI va confirmer. Mais oui ya kufi. Wilingo manza mete, Wilingo maboma ba te belé.
a récolté kaka oyo asemaki. Est-ce que liwa ya Willy Ngoma eza victoire pour le peuple congolais? Avant yo zomona Willy Ngoma na lokwa aza frete, hein. Willy Ngoma frete te. Willy Ngoma ali bundu na kati ya rébellion wana. Na minute okota ba M23 moral eza bien te. Willy Ngoma alekaki memba nanga. Nanga basala nini? alekaki nanga za kaka innocent moko boye babotoli carré minier akomi rebelle parce que babotoli carré minier. Mais Willy Ngoma yebi makambo wana pena ya rébellion. Abandanga vananga ya rebelle. Banda nanga za innocent nanga kotika rebellion mpona bacarré minier puis basimbisi touche kosimbisa balati eloko wana Kabila kende kuna okomi chef ya rébellion bi. Nanga tchaza place na Kabila mtachaye. Mais oui bona na tchaye place wana Kabila mtachaye place wana. Et les gens pensaient que Kabila Rozon, les gens pensent que Kabila Rozon, Rozon na habité na ndoto ya baba. Mais na kosenga na ba Congolais na bananon prière na binzambe ya bakoko na biso nzambe ya Kimbangu. Molimo na bino oyo localisaki Willy Ngoma place azalaki. Et localiser ba onyo surtout batikali. Et localiser Nanga. Et localiser Bisimwa. Et localiser Kabila. Et localiser na ba très nyonso tu ya 23 baza na kati ya diaspora awa bakokwea. Bakoko ba Selezino, ba Pichu Shomongo, Na Selezino. ouais, musicien ya Suède abetaka mbonda na Bruxelles, na Dupont na ye, milimo ya ba koko na biso nyonso tu bakufa pona mabele ya Congo elokalize pe bango. Misanga Selezino na zala na Bruxelles. Boye bi musicien Suède ya Bruxelles te. Azape combattant. Achaka makele la finga rabatu waza combattre. Yves normalement falaka yema ba chanson révolutionnaire. Wana nani wana? Azalaka na Bruxelles musicien Suède oyebi. Ngana vana na Bruxelles. Embara zundama musicien. Onze mongo kude pa na biso na parler père na biso anolinga to bina ngote. Même musique yango pa bano linga te. So ka bombo cha ba longoli mbala moko. Teme ayema wa mama na wa chanson pe awa pas de complexe. Te Mama na chant, ala Musa et vers. Vika musicien Suède. Molima sunda meza botiboke chwa yamo. Yebta ima. Otangi komone. Benga wana ngeto na ngai. Na benga musicien Suède. Azana mafuta na mnoko. Ya rovagelo pamba te. Ya salini. Puis yeba M23. Yeba M23. Ya on a bi M23. Milimo ya bakoko nyonso to bakufa pona Congo. Milimo ya bana Congo etanga ekitangisa makila ekita. Po ete Congo sikolama. Ba très nyonso tu ya M23. Milimo ne localisé bango. En passant premièrement na musicien Suède na Dupont na ye. Papi Volca, est-ce que vous pensez que après avoir Koboma Willy Ngoma ningo confirmé biso ki akufi eza victoire pour na biso rébellion pe esili ou eza debinde ya kokende na voix ya kokende na kolonga bitumba? Mais histoire ozo kende na kosila ba baza na miso komona ba mona ndeti biso ba Papi Volcan boye to mona ka déjà toza na posa ba fongola biso miso te poto mona. Donc liwa ya Willy Ngoma ezali échec ya M23. Ils ont symbolisé l'échec du mouvement ya M23. Et bah ebisaki biso bakoma na Kinshasa owap. Ba très nye surtout ya Congo. Ba okufela na nzela. Soko tali pe loko na M23 ndenge bandela. Bango nyonso tu wana ndenge baya kana musée. Ba Rwandais bakufaka te. Kaka ba Congolais bakenda kotu wana bango mutu bakufaka. Net eza mo constant eloko lo. Tala Azarias Ruberwa akufa te azali. Tala James Kabaré bakufa te azali. Tala Sultani Makenga yekutu ba vivo tika la biso. Dozo zela et puis yepa koya kala minute. Tala ya wapi. To yeto baré kala minute. Na do peso exemple ya bato bakufa côté na biso. Ba Rwandais bakufa te. Mais magira ya za congolais. Sultan za congolais. Patika na personne exemple ya bato bakufa te. Ozi Bizi Makara akufa te. Mwanga Chuchu akufa te. Azarias Ruberwa Rwandais. Rwandais o bakasi bayaka na bato. Bango tu wana ba Rwandais. Mais siko soko tali côté na biso. Muza na bango muza kufa. Kakuji akufa. Docteur Wamba Diawamba akufa. Nani vena biso Yerodia akufa. De bato tu bango bayaka na bango bakufa kaka bango bakufa te. Pona nini? Allez-y comprendre que ba utilisera ba congolais à courte mémoire. Ba congolais ba bololé ba utilisera bango tango ba koma na batteindre objectif ta bango faut ba éliminer bino ba témoin gênant.
De la même manière, Willy Ngoma kufi, to sepeli na liwa na mais Willy Ngoma pas na mitif ya ba Rwandais. Yani na sala Opo sana teke ko ba boma Congolais sala ini mitifa nini. déclaration Willy Ngoma salaki. Tango ba boma kina ni Mamadou Ndala. Mamadou Ndala te muto tiko kufa ona ni. Yalis Paluku. Paluku. Willy Ngoma roba nini? O Paluku ala pe Willy Ngoma boko boma Paluku lo wa nyama te. Bo bete masasi yo bo lo wa nyama. Ngana ebe beleso na fungoli munoko lo baba vérité nyeso tu. Wana s'adressa ina ba Rwandais. Ah. Mais et tombe pas bien biso moto lié. Petro lié bango. Bato ba bomi Willy Ngoma eza ba Rwandais to ba Congolais. C'est biso to bomi ye. Mais azali dana mitif kotana mais biso moto mi bomi to bomi avant. Rwandais na bomi. Corps na eza wapi? Corps na ebo na lobi bisimwa nanga. Bazo senga corps ya Willy Ngoma. Bo pesa biso ba senga na FARDC na ba ozali no bo pesa biso corps wana to kunde na bonheur. Ngai Willy Ngoma boma petit frère na ngai. Willy Ngoma boma petit frère na ngai zaki na FARDC. Kabanga abete masasi boni petit frère propre leki na nga propre. Willy Ngoma barai na masasi. C'était masasi ya bout portant. Vous pensez que nga na osepela na Willy Ngoma na osepela liwa na ozana mawali ya liwa Willy Ngoma. Aboma ya salani. Ba boma leki na nga da FARDC. Ba prisonnier de guerre ba boma bango te. OK. Bango to ba koti na Goma. Petro na ba masane ba zwaki moyen robima te. Ba kanga bango ba boma bango bout portant na ebisaka Willy Ngoma. Makila ndeko nango kofuta. Loba kaka yo. Ozala libanga. Mais soko oza na mai na makila na nzoto tôt ou tard okokita. En na ngai contre ba M23 AFC bar soki nini wana en na ngeza ba boma leki na oh petit frère na ngai. Te bosa na ba très pena. Ba boma leki na ngai oh ba boma e FARDC. Et vous pensez que liwa et puis liwa Willy Ngoma mutinye se doit sepela na façon ro sepela ngana osenga na mer. En tout cas liwa Willy Ngoma na okende koluka bandumba nyoso tu ya. Oui, na d'après ben oui, pona ko sepela liwa. Pona ko sepela liwa Willy Ngoma na okende na Mont Rouge, na Moulin Rouge. Na ko sepela na bandumba nyoso. Kote bandumba ba tele ba wana. Na ko sepela na bandumba ya Moulin Rouge. Na ko yipe ko segara ba ndeni bomela masanga bolia bomela. Na ko bimana bango pona ko sepela liwa Willy Ngoma. Na ko sanga nga bongo. Oui, na ko kene même nani na Makade Poissonnier. Na ko bimana ba yu na Ghana. Na ko kene même na porte de la Chapelle. Na ko bimana ba yu na Ghana. Bata Belgique ba ke na vitrine. Bata Belgique ba ke na vitrine. Poto sepela liwa na e. O bato isasa ba ke wapi? Bato di chasa bona edi ke mo pono ba panza ngo Ka jumelo mo ba do esa. Ah, mbako kende wapi? Ba ke na le mana cheche. Ka lemele me pera na wila e Ba na le mana cheche ba ke ndekuna na le mana cheche. Na koti na mbongo na cheche e kozala action tiel. Oh, Kumoko deuxième coup fele. yo sala bongo. Na koti na mbongo Polo fiança liwa ya Willy Ngoma. Mais comment liwa Willy Ngoma boke nango ba bozo selonga. Mona o te wazana. Leki na yo. Leki nanga sikonga na ko sepela Willy Ngoma longola leki nanga bomo na sepela Willy Ngoma. Doloti na mbongo na cheche Action tiel. Na koti na mbongo action tiel. Na ko coup moko te deux coups, troisième coup au fele. Pona ko sepela liwa ya Willy Ngoma. Donc na do sepela ngona ndenge ya kosakana te. Ye tokolo bateke molimo ne pe manakimia molimo ne ko pe manakimia te molimo ne foza na tourbillon molimo ne fo zika molimo ne de yena fa mona zabolo basatana et puis kota ke ikuna Mamadou Ndala déjà fois kanga ya bana ko juger. Mais na mona ki ba membre mususu ya AFC bar M23 ba lobby oui bozo sepela ke Willy Ngoma kufi mais la guerre continue et puis ba membre na lo c'est ça que ça. Oh le bi kasi muta souhaiter pourquoi ta ko mone mbala mode. Yo moko to tanga communauté. Po muta souhaiter za koma mututa. Mais kasi to lo ba jama wa Nanya wana rona yo. Tenga na poser ma question. Muta souhaiter za Belgique. Ata molana dipone mo moi sina epe azala na exotique. Nani dipo moi sina na exotique. Bino bat boge na osoma biloko na exotique wana boye ba poison ba Rwandais côté na exotique. Wana zo be ça marché commercial. Poison ya ba Rwandais ma desio uti na Goma côté likuna. Ha boge na ka kosomba. Tokotuna na bino migolo nizali goya. Merci sa question na ngai. Ba lobi bino bozo sepela na liwa ya Willy Ngoma. Me ba elema baza. Boyebi ke sultan aza. Bolobaki aote Willy Ngoma kufi sultan peso ba plaisir grave. Babi aza en bonne santé. Papa na yebi sho toko beta bango lokola bon nyama bon taba ba ko palangana.
bato bayebi kotanga lere baotanga bato mpe baza na miso ya komona ntango mokili ebimi bazomona baza na besoin te nafungola bango miso mpe bamona nayaka na bimission na ote oui osomonanga na ye leloko te nanga mona bangi na kama mokila bisa ede mission nayebi ntina na ye nango oyo eza mpona nini célébration ya liwa ewili ngoma na assurance ya bitumba bwana ngo na assurance ya bitumba wana una nde tokobeta bango wili asumbi didi bonze bosaleli ye mutu akufi bosaleli cha wili asumbi didi wili ngoma asumbi didi te etikali nanga ntango na bake milimo ya bakoko na biso elokalize batraite nyonso tu ya Congo baye batikali elokalize boketu shwede elokalize esoro azokota poison na kati ya bamadeso ezouta na Goma po atekela bato na Bruxelles elokalize batraite nyonso tu baselezino bapichu shomongo banani oyo mosusu greffier oyo mosusu ya libumu munene azalaki chauffeur ya bisi alobaka koma président nayebi te so akomela na ndoto nani Christian Mbuku baza ebele batraite wana milimo ya bakoko na biso milimo ya banyonso tu bakufaki o Kabila bomaki ekolokalize bango bakokende na bango epuis nde baza na basi balesa bango poison na Goma tobangela na biso bango te olobi ke discours oyo nanga asalaki ezala papa ok mais ozobanga te ke mwa silence na bango nde bavandi kimia ça peut stimuler quelque chose neti borévolte bango basi bapalangani bontaba nanga yebi osala plein de guerre nanga bunda wapi nanga aza rebelle ya prison à ciel ouvert toza kuta rebelle moko quand même bana ata kotambola ndenge baza na mboloko avi awa soki 30 ans bakatelaki nazosepela atikalaka kuna kufela ata kuna Roger Lumbala abanda kovoyage te azaki rebelle aza kovoyage na lutali makenga bana boya na France azotambola partout bongo yo nanga bana okenda guerre rebelle ya propre yo somona rebelle azokita na jeep rebelle azomela cigare rebelle alati costume rebelle kati na bourgeoisie bandumba nyonso tu ya Goma eza ya nanga yake na poto yaka poto te boyeba mboka nini akendaka yebisanga rebelle ya propre yo somona rebelle na zamba alataka costume rebelle amelaka cigare rebelle amelaka jack rebelle aza na lix rebelle ana bandumba nyonso tu ya mike ya Goma epuis balobai na le 30 juin tozokoma Kinshasa kasi bakoma totala bango te bango tokosilela bakosila kaka kuna. Alors, Papi Volcan, ndenge makambo ezokendele, est-ce que RDC lelo oyo population congolaise au baotala biso de partout dans le monde, bazala rassurer que FRDC bazui ba pla ba nouvelle stratégie, il faut la kosilisa guerre oyo ewumeli FRDC papa nazoye biso bano bauti kozwa formation na Israël na bawazalendo bayebi terrain mokakosa tobwakeli bango soyi papa guerre oyo tozokende 3 mois ebele et babi récompense bapesi bawazalendo eza moke babi pili 320 000 obundana neza mpona mabele Lumumba akufa mpona récompense te Lumumba defandaki Congo mpo azalaki na moko ya Congo babiso oyo nyonso tozodefendre Congo mpo toa na moko ya Congo récompense eboli bapesa biso yo kutu babi yo chana discours yo sala suna kati ya koma to ekana discours bokomi nalobi bango bazalaka soki nalobi vérité mbala moko te na ngai kimulu bibimi me boketu basalaki réunion ya bangala na bangala wana oyasi bonga José Makila bonga na salaki te ndenga pe mungala yo babosanaki yo lobeso azalaki pe te nalobi oyo bi bangala onabi basali réunion ya bangala renseigne-toi mosusu yo na ndeko tangi komo bayebi bino te na compte ya bangala nalobi rien yo sala mena 100% mokile rien salemi na Belgique ya bangala fali pe azalaki José Makila kasi yo bi bangala te bongo fali da mungala obi fali da mungala ba ana mongo nyonso bala na kati ya bangala te papa te mungala boyebaka mboka na bino te toyebi histoire ali aza mpa ondundu mai ndombe baza bato balai na Équateur bakotisa bango nde na bandilo bakotisa bango lelo mpe bakoma province toyebi histoire lokola bakotisa bango c'est bien olobi bakotisa bango na balongola te bango bakoma province esanga biti yo lobaki ke bakotisa bango ya kokotisa lokola bakotisaki bango c'est bien lokola bakotisa nde mpe babingaka bandundu balongo bakoma province wana koke débat on fait débat revenons sur nos débats ouais réunion ya bangala esalemaki te nalingi olongola yango réunion bangala
osipimisa bangala neti bakali wana esalemaki José Makila moto asalisa réunion na bangala ozoka boketi yango nyonso tuna monoko nazoba kurutu ningai José Makila abengisa oyebi réunion na ntango osalemi na kati ezalaki nini kuna ezalaki nzela ezalaki boketi José Makila bango mibale kaka po komande so aza mongala esa azalaka ne moto Ethiopie ata ne moto na biso te obiede bangala ye azalaka mbwa ya boketi obi ye azalaka mbwa boketi oyeba ngo te aza lokwa skubidu nani mbwa ya momi omasana wana komonela bosanaka mingi ekima nani wale skubidu masanga ekali nokonzi masana ngai azalaka na mbwa masana o place ekali no otobala félicitation na abala skubidu place bobonaki okende te shubidu te nga na baskubidu place oyo na bote place masana obota bandaki kokende kuna mwasi abote ala na Kinshasa coquette mwasi no ya poto te ana mwasi na poto te bon makango no ya poto nde nani place obino banda okende kolia kesa na lokola mbwa oyo na mpe boova bakali alia makila bref tozonga na makomtondoba to lokola mbwa ya bokechu réunion yango ozoloba na ya Belgique esalemaki ya bangala na bangala José Makila ayebisi bandeko ne bangala ke boya na kati ya makambo ya Sauver le Congo Kabila akosoutenir nga nakoma mokonzi ya mboka ozolanda mais soki ezalaki baluba mutu basalaki yango elinga koma tribalisme mais awa ye akendaki réunion ya bangala na ba José Makila bango na bango renseigne to loko oza mongala ya mosusu balongoli oyo na kati ya bangala kende kotuna makambo nazoyebisa yo Papi Volcan oyebi ke récompense oyo commando oyo abomi Willy Ngoma commissaire colonel commissaire colonel mais oui avec fonction oui bapesi mpe na paquet papa mwa enveloppe abomeli biso nabenga te peuple alinga yeba baprécision wana mpo bakokomisa colonel même récompense eza grade wana kaka ya mati wana colonel komata grade wana eza lipa na nguba te enveloppe epesami akoswa ti aoze pakolami akozwa ngo po fo basepelisa ye akosepela papa donc ndenge eza na troupe morale bon don yango ebo bao bazoloba ono il faut pas chanter soki nini nalingi korepete babuzoba na bango te me nalingi kaka bake troupe na morale ya basoda na biso kitoko mais sultani oyebi ke poese ezoyebana te papa nayebi jour da 3 mois napesi yo tala 3 mois voilà 3 mois opesi ya sultani napesi bino 3 mois bokoyoka les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais okomi na assurance nayebi jour de les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais dans 3 mois wana baassurance badrone wana kaka papa drone ibedanaka chou euti wapi drone facial wana biloko américain papa drone facial wana soki totie elongi bakali na kati ke likolo ezodetete tofanda naoka likolo soki kaka ekutani elongi ya bakali chou wana fo ekutanga wapi na balabala to ata na ndako papa une fois kaka ozotambola elongi no ebimi kaka drone emoni yo okei boso natie bamaske ese eyebi na baadn na bino nyonso ti tokopesa ngo na drone na batelefone na batelefone omande kabila omobatama na sa banzete lowa clochard yango mpe ezoluka ye ezoluka ye ozomota omobatama na sa banzete SDF. Merci beaucoup. En tout cas, il s'appelle Papi Volcan, chef coutumier, combattant de la diaspora. Nous sommes Congo Révolution, la chaîne de la Révolution, avec votre émission Focus Investigation. Merci à Willy Moucheni Kodamboka et à Bruno Lobi Kambogo et à propre l'argent au sale. Nous avons insisté que l'artiste musicien Inosbi, billetterie, et Fungama Lobby déjà concerne le 31 octobre. Tigre, le 30 octobre. Soutenir les jeunes. Inosbi, hein? Inosbi, soutenir qui peut déplique Pomba. Bébé, concert à Gitoko. Et les 40 chanta beta gite na epsagi robeta maté parce que concert déplique ba bombe concert déplique dans le beso c'est fini papa pas begas pas aywana oui pas begas azalai pas constant la sala le gars investi la zaki invité la zaki invité la beso ya tagi show ezaka bien nazo komisa barondo surtout même le beso pe bravo na boakeli pe ba flé et on senga tia date arocha bon beso arocha to soutenir azalai na beso na poto arocha ebiso ke depuis combat betting nous les nane moko pour na nga soutenir hier
mais manda chante atie libaya bofuilu te anga beta na de prestataire na kati ya concert nani yango banile concert te banile concert pour la via manda za poids lourd abeta nzembo nini golf kisolo azoproduire moto ozomona ngo baje arobert na alobi papa tika kotangaka bakombo bitanga ta otoloba mamba bato yo totangelanga bakombo bato mosusu basali nini na paris batonga baliba immeuble te aza na barestaurant aza na baactivité man aza producteur certifié aigle aza na barestaurant te michel kombe aigle na barestaurant aza motu mune aza na baboite te aza motu mune donc fonction yo ozotangela bato asali restaurant ezani mbutalo mia na restaurant ya michel eza nde mona bato ebele te michel eza boîte na restaurant sur Royal Club. Mais bref, naza na problème na nde wala Nosbi, les 31 octobre. na soutenir Nosbi na la manda amata. Ana problème na manda. O usele na ana balia ba mo ya kabila bakumbisa piso. Biso de soutenir paisel. Omba sila te, combien aussi la neli to bomi manda to bomi nani to bomi mais si la pona ba musicien. Papa tu vas pour dans 13 mois zela. Dans 13 mois, dans 13 mois, Macron Zokindi. Nani? Macron. Après les 13 mois. Azokindi après. Liboso to Zokindi. Engelo banin. Balobi, hein? Naïna. Plateau de bon alors. Code voyez pour ma société. Tu penses bien de 13 mois. Ok, la seule émission. Mais na question moi suka na otuna yo tozi pe na mwata papi gene en tout cas papi gene na pese mbote bele wana omona kaya de Belleville to lo Belleville na pese mbote bele hôtel la biso zela poye après biso Isaïe mais au moins na mona qui visite comme beti di sola Macron na mona qui président de la République son excellence Fatih Beton Félix Tshisekedi Tshilombo azala qui accueilli lobi na Élysée par président Macron. Ça c'est à visite ou on signifie biso yango. En fait ça c'est à visite ou on a qui na des cadres donc ils ont visite officielle et officieuse. OK. Donc officiel ba le bela président ya RDC fallait qu'il présenter candidat ou candidate pour la francophonie parce que madame Mouchoukouaboué azokende. OK. Oui. Donc du coup ba pesa ki sikona na RDC ba présenter candidat na bango. Oui, à remplacer Mouchoukouabou parce que RDC Zali, deuxième pays francophone. Francophone en Afrique, dans le monde. Dans le monde, quoi. OK. Après la France, c'est la RDC. OK. Ouais. Donc, côté officiel, parler ici sur tout ce qui est sécurité, accord bilatéral concernant Makambo, ya minéraux, ya nini nabiso ya Congo. Mais je souhaite aussi représenter chef de l'État, candidat parce que nazo kabado linga ba pese kombo ya nani ya Lutundula. Non. Lutundula na Christophe Lutundula non. Christophe qui Lutundula ne mérite pas cette place. Yo on ne peut pas. Mais il va kombo ba présenter qui. Yo ce qu'on pese ba kombo c'est là yo. Kaka na ba kombo bango ba pesa qui. Mais na robaksa pe moko ya biso pe ya diaspora. Oui, bien comme la politique moko ya bien. Au long na sens ya politique ya critique ka do proposer te. Mais les lois, il y a une proposition pour proposer chef de l'État. J'ai pris l'âge de la sagesse. Ok. Le baran radical se propose à rater, mais au jour d'aujourd'hui, il faut s'y proposer. Proposition. Na liste, on va passer qui président de la République, Bataki Kombo ya Christophe Lutundula, Bataki Kombo ya Marie-Josée Ikofo, Bataki Kombo ya Mami Basila, Bataki Kombo ya Thérèse Mami Bafila Wazaï, ancien conseiller juridique ya Maréchal Mobutu, puis Bataki Kombo ya Ngawali Mobutu. Donc, nako suggérer na chef de l'État. Soki a rejoint moi si oyo. To ta place on faut moi si. Lutundu la ti. Donc, ako yi rejoint Thérèse Mami Basila. Ozalaki ancienne conseiller juridique ya Maréchal Mobutu. Ako ki rejoint Marie-Josée Ifoku. Ako ki pe rejoint Ngawali Mobutu. Ozalaki conseiller ya Maréchal Mobutu pe. Pour na biso ba ya diaspora na représenter pe Candide Okeki. C'est une dame d'affaires. Moi, je n'ai pas bondi dans la diaspora. Il y a un épée. Il y a une francophonie à Rogeran au Kitoko. Mais quant à Christophe Lutundula, je pense que candidature, il y a Christophe Lutundula, chef de l'État, il faut attendre à Mopanzi. Non, mais Christophe Lutundula n'est pas l'homme de la situation. Mais Ashima va fonctionner. Ashima va fonctionner. Il va mettre sur l'Assemblée nationale. Aïchoua. Pardon? Aïchoua, il est ministre des Affaires étrangères.
pendant asalaka ma poste clair nalobi azalaki ministre affaires étrangères pendant azalaki ministre affaires étrangères résultat ni Congo ezwaki kai kwamba ye wana ye bomoni ba résultat alors donnons la place aux femmes topesa ngo tanga wali Mobutu Ok. topesa ngo ata mami Thérèse mami Basiala ancienne conseillère juridique ya maréchal Mobutu topesa ngo ata Marie-José Ifoku topesa ngo Candide Okeke ba gérer le qu'on a francophonie. Ok. Mais conseil monsieur pe na kopesa na chef de l'état bazwaka biso kaka bato toyaka koloba mpo na koloba te bazwaka na bastati ya kikombatant te ayebi mpe keleki na ye ana bareseau c'est bien ya koya bayambaka yo babetaka yo na lipeka na Élysée ve timba réseau ya Union européenne ya koyiba baminere ya Congo réseau wana bato bakambaka ngo bato bagéraka ngo ezaka bamboko biso tovandi. La France n'a jamais condamné agression ya Rwanda. Macron a koyi kokoma masa na OTV. Je me souviens encore na France ya Sarkozy. L'histoire est étie et l'histoire se répète. Pourquoi na lobi bongo France ya Sarkozy abersaki Kadhafi. Sort ya Kadhafi toyebaki yango. Na badage mususu balobaka il faut approcher Paul pour abattre Paul, il faut approcher Paul. Barack Obama ayambaka président ya Égypte. Ancien président Moubarak. Tango printemps arabe bandi. Obama ayambaka Moubarak. Abetaka ye na lipeka. Moubarak ayebisi Moubarak naza wasire yo. Printemps arabe comme en Égypte te. Les États-Unis les soutiennent. Mais tango Moubarak apesa ye mukongo. Babenga na ye. De France eza na besoin. Non, Congo na biso eza na besoin ya aide alimentaire te. Parce que na masolo bosolo la ki awa, bo parla ki pe sur masolo ya aide alimentaire. Le Congo n'a pas besoin d'aide alimentaire. Le Congo a besoin de la paix et d'une justice équitable. Congo na biso eza na besoin ya aide alimentaire te. Barobeto na Mukongo, mais baro section batongo batikali na 13 mois. Aujourd'hui ya bazo section babeto na Mukongo. Mais keba, oje loko Moubarak azwa. Barotika na 13 mois mais accord ekotikala. Soki na zolobela mamu ya accord te na zolobele ba visite a joué mingi na France. Na zo se rappeler na France ya Sarkozy. Et ça là et ça là Kadhafi nini. Nazoloba na parabole pour na kokomisa ye. C'est le seul canal, un seul canal na kokomisa le message. Ba service secret nyonso tu ya monde ba échange naka pour bazalaka politique. Mais ba service secret mboka na biso ba échange na banane. Ato tindi ba canal ba message retour ezalaka te. Papi Volcana on nyonso zoloba oza prêt ya ko rejoindre le gouvernement pour que travailler na bango avec ba idée ozana yango. Papa, na congolais. Na botemi na Congo mutu na mbokunda. Vous pensez que na bunda pona za na France. Non, na bunda pona mboka nanga. Mais avant tu as été sollicité au Boyaka. Na lomi village de la sagesse que j'ai au jour d'aujourd'hui. Je suis prêt à servir mon pays. Et comme il est trop tard t'es pour na non, trop tard ya maramnine. Trop tard ngo ya nini. Non mais moi je te félicite sincèrement. Trop tard yelo rotenga na do pesaka mokonza mboka message. Keba na mbata babeto na Mukongo. Keba na bakolado bazo yambela yo. Sarkozy asalaka Kadhafi nini. Mutu azo beto na Mukongo atikali na 13 mois. Et puis mutu na kotikala kolinga te jamais sanctionner Rwanda. Jamais bimaloba que je condamne les Rwandais, je demande au Paul Kagame de sortir ses militaires en RDC, boena boy, aéroport na biso ya Goma, ezali ti le lever kokangama mutazo gérango da Paul Kagame. Mais président mboku nga na vanda tikala ko condamner Paul Kagame te. Donc il m'a saoyo zo luko sala na ye, je préfère encore la France de François Hollande. Et si le président Hollande revient demain
je demanderai aux Français d'aller voter pour François Hollande et je serai à côté de lui et je les soutiendrai avec un slogan votez Hollande, votez Hollande afin que la France soit François. Votez Hollande pour que la France... Votez Hollande afin que la France soit François. Donc, comme il a souké émission à Bisso, ils ont plaisir à trop Yambayo. Je pense que la télé, c'est l'État. Nous rejoignons encore dans le prochain numéro pour que tout le monde puisse élaborer beaucoup plus davantage les points essentiels où ils ont la mamambo Canabiso. Merci beaucoup. Merci, mon roi. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, fidèles internautes, c'est un grand plaisir de les recevoir. Lui, il s'appelle Papy Volcan. Franchement, il a explicité certaines zones d'ombre. Retrouvez-nous au prochain numéro avec le même plaisir. Merci Michel Combe-Aigle. Merci tout le monde. Merci pour votre attention particulière. Au prochain numéro, Metobo Sanate et Tozalarawana chaque vendredi, samedi, dimanche, na Royal Club, Tozana Pierre Fitouana, en tout cas, boîte, restaurant, où ils ont des conditions, où ils ont des normes, et ils sont congolais, to lingelaka, détente, ambiance, et puis biloko ya roulé bien, to na roulé kuna, to no liango kuna na Royal Club, na Pierre Fit. Vendredi na samedi. Merci à vous. Allez, au revoir. Bye bye. Merci.